Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Et du reste, la constitution est claire. Il est sénateur à vie. Et maintenant, l'Assemblée nationale vient d'adopter une loi sur les statuts des anciens présidents. Je crois que il sera là. Et les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à FAYULU ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Donc que les gens comprennent que nous avons pardonné et il n'y aura pas de revanche. Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César NGADI. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a l'élo, Tokolobela, Sijemoko, Ezali, Sijemoko capital. Donc parce que Tokokaki Kotika Sije Oyo et les Kaboyete, état des droits Oyo, président de la République Nabiso. Parce que ayebi papa naye a souffert na makambo oyo ya ba prison ya ba makambo ya kokanga batu ya ngana tangu ye aye ati état de droit peuple congolais nyo surtout azala libre ya koloba oyo alingi ya ko manifester makambo nyo surtout alingi asala manifestation mais to moni et komiko déraper et komiko mema makambo ya buzoba na buzoba ti to monaki ke na parlement basali motion na makambo il fallait pas basalati ba ti na ko finga président de la République bo monaki oyo lekaki to salela ki ngo be mission na kanisi to kozongela ngo lisusu te parce que ndenge bino moko boyebi que président de la République alobi batia bale na se donc bale à terre merci beaucoup. Il y a eu des problèmes, ce sont des incompréhensions institutionnelles. Na minito président Lobito Tchakini. Mutunamta garde bandi naye. Mutu a gardé bandi naye. Chaleur garde bandi na ba chaîne na PPD. Ngape na o garde bandi na ba chaîne na biso ITS. Le problème est na minito ndezabouye to sali o ba bengi trêve politique. En attendant tozongela makambo to signaki na mikanda ya coalition. Mais soki bo moni ki bo sala marche ko ndenge bo préconiser biso be tout ça contre marche. Le problème ali to tchakinya parce que nous devons protéger notre Congo. Soki biso na bino to bebani to kuma. Message on a lancé, Botika va menace, appel anonyme, Babilo Kotubo Sala. Nazobanga bino témoin, quand même, vous avez interlocuteur, c'est le peuple qui vous a donné le mandat, vous avez la majorité. Si vous continuez encore, le mot d'ordre sera donné à tous les Congolais. Quand je suis en train de dire que je suis le gardien du temple, cessez les faits, gardez votre bande, sinon nous allons marcher sur Kabila. Bato Lubumbashi, Bato Katanga, Baba Kyung, tu es parmi les 13 parlementaires, Yebisa, Bakuya, Shimbama. Donc ngai naza na confiance na président de la République yemoka yebi makamini na kosala parce que tango sala masolo ko za surprise alingi te ke ba tension za la déjà mabe ba comprendre déjà que boule na ye metango ye akobimisa manzaka ba za surprise lelo soki na ye na 5 minutes à lelo
ezali po na lobela FAYULU to décortiquer na nous makambu na ye donc to comprendre na nous parce que FAYULU donc tozali ko comprendre te yango na bato mususu ti tozo mona ba réseaux sociaux bazali ko lobake FAYULU aza congolais te donc yango na ezali pe ko kamisa susu batu te parce que pesogi to le bateau totali pe to ko mona ke Félix ala to yebi papa ne to yebi mama ne to yebi bandeko ne mais bandeko Martin FAYULU pe sogi pe to tali pe bien na to yebi bango penta pe to mona pe bango te donc parce que Martin FAYULU azali ko sala ezali makambo moko penza ezali donc bien te ezali vraiment motema mabe parce que politique elle est caraboité politique mutu oyo alobi na moyi yango alobaka na butu te politicien ko loba lelo alobi a na butu alobi b soki politique etindie aloba b na butu akoloba b parce que politique évoluaka politique to monaka makambo évoluaka mais Martin FAYULU makambo za ko sala donc toyebi te ye bomonaka nazong c'est la binata kama passage muke oyo bomonanga na comme sango générique parce que base mutesenga na comme sango générique bomona Martin FAYULU alobake ye azali chrétien zali pardon et ça primordial pour na bango mais les maîtres mots chez nous s'il n'y a pas de revanche si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à FAYULU ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Martin FAYULU Makamuni Yango, président Félix Tshisekedi asala yo oyo yoko iko limbisa ete. Yo na yebo sambela ke église moko likambo nini yango et puis eza politique oyo yoko iko limbisa ete. Yango na batu bazo mona ke Martin FAYULU ayebi politique te. Oyebi politique te. Mais siko nazali kozonga donc vraiment na kota na mozindo na sujet na biso alelo o Martin FAYULU azo senga le 30 juin. Batu ba kita na balabala yemo azo lobake ekozala donc somo mukolo wana mais siko boule Martin FAYULU eza nini boule na yo eza nini et puis motivation na yo eza nini donc boule na yo ezali le 30 juin oyo indépendance donc yo siko oya batu ba kufa mukolo ngo donc yo siko okisa batu siko yo ndengi siko yo état de droit ezali donc bato bako kufa soute parce que mbila ba robeta masasi o ba ndo robeta na ya kanambete donc yo ozali ko profiter au ça la trouble na mboka. Donc les 30 jours ezali jour moko vraiment oyo peuple congolais a fait indépendance na ye yo sikoyo oye okisa bato boule na yo za nini donc bato bazo kufa na est wana ekokite mais FAYULU na yebite FAYULU na yebite osali lobby pato talaka ke FAYULU yo so la mabe osali interview na journaliste autre tanga kombo ya journal wana te osali interview on dit mieux interview neti ngabo muta ko be nga na téléphone na yebike nga nazali journaliste na koki ko s'hazarder te na loba n'importe quoi o komi ko loba ke ba trika ki mutu ana sengi interview o accorder interview na suka ba bimisi yango o komi ko loba ke yo o senga ki interview te mais ça va pas Martin FAYULU ozali homme politique ou homme politique te ozali na kati ko critiquer Moïse Katumbi est-ce que yo penza FAYULU soko vandi penza nia est-ce que yo ko critiquer Moïse Katumbi yango na vient nga penza parler vient nga penza honorable Jean-Claude Vwemba azongisio na nzela alobi ke soki Moïse Katumbi te na mbongo na ete na modo do apesaki kuna te ke batu ya bakota katanga bacha au poids est-ce que yo lingo yeba na te yo yebani a partir kaka ya Genève yo batu bele ba yebaki yo te la preuve ozaka yo moko na kati ya parlement. Mais Martin FAYULU comment kozala ingrat boy comment ingratitude nous na au niveau bo makamuni nango penza yo muninga na Félix Antoine Tshisekedi bozala ki bino balé et puis yo ndengo zawana soki au kota parlement c'est grâce à papa Tshisekedi o tia photo na yeso ko tia ki photo na yete yo ngo kota na parlement te mais na nyoso tu wana pedo do talaka motema mabeno matanga kuta papa Tshisekedi yete ozo senga donc ceux qui donc ba garantir yo sécurité non mais yo za présent et lutte ba za présent et lutte bo présent et lutte ko ba garantir sécurité non nanani yo zanga ba garde corps mais Martin FAYULU vraiment tozo comprendre peuple congolais ngana ti siko nazo comprendre motivation Martin FAYULU te pour les 30 Martin FAYULU azo tinda batu bakita alobi ke mutu mukolwana oyaza na motema te oyaza vraiment na motema kokoka te akita te donc ekozala makamuni mais non Martin FAYULU vraiment ozali ko étonner peuple congolais pe ozali ko étonner batu donc na ndimite mbemba azali ko ya est-ce que yo ndimi ke mbemba ndenga za ko ya ngesa sa aroya na marche na yo wana
katumbi kuta oyate puis la muka otikalaka yo moko parce que donc vérité des urnes ba boya ki yango balobi wana eza makambo moko botoko lobela sute to avancer mais yo otikalika na yango parce que oza politique mana makambo ko lobate ozo kangama na makambo moko bo au présent au bazon dima partout mais yo ozali ko kangama na likambo moko bo oyo koki ko kangama na yango te nazali suko tuna le 30 juin motivation na yo zanini boule na yo zanini donc boule na yo ezali o déstabiliser politique en mboka ou déstabiliser président de la République. Batuba kufa lisusu le 30 juin ezali jour oyo biso to fitaka indépendance na biso le 30 juin 1960. Donc yo oyesiko jour wana oponi jour wana est-ce que vraiment yo penzo za congolais Martin Fayulu ba boule wana ozo na penza est-ce que ça va boule ba congolais au Congolais que ça ta date wana musuto et puis siko yo ce qui jour wana le 30 juin on se retrouvait seul parce que yo ba mot d'ordre no obi ke batuba landa ngote. Siko soki on se retrouvait seul au sandeni na quelques bateaux na okarwana au sandeni Martin Fayulu zonga moto politique ezali politique lelo batu na yebisa na be mission beleke politique ba bomela kango batu kasavu ba kufa lumumba kufa yo ozali en vie mais pourquoi moi na mobala lelaka ozali en vie lem susu après 5 ans ceux qui au bossé makasi donc ça m'étonnerait que après 5 ans yozwa pour ba mbemba bazana ba katumbi bazana ba diomindongala bazana ba diongo bazana ngana ndimite kozwa na ndengi makambo zo kumbela boy pour moi Fayulu azali mal entouré entourage a Fayulu ezamabe le 30 juin jour indépendance le 30 juin donc congolais netingai le 30 juin ngana tinda batu bakita po basala nini basala likamuni nango oyo ezo marché te na mboka ou bien oyo ezamabe oyo ki sabatu le 30 juin yo yebisa biso siko but ya manifestation oyo oza ko senga le 30 juin omoni ke état de droit muté comme si batu état de droit comme si batu bazo sala n'importe quoi batu bali ko sala n'importe quoi ba yebike donc ba mbila ba ko sala le côté na l'air kanambe penza donc ni rwandais wana bino bo sala makambo bo sala vraiment Fayulu. Donc vraiment eza pasi na ma na motema makambo oyo Fayulu azali ko sala na mboka yango na ke tozali siko komitu na vraiment que soki Fayulu aza congolais soki penza Fayulu aza congolais ou pas donc to yebite Fayulu siko awa mbemba zo ya est-ce que asengi autorisation na yo pour atterrir na territoire congolais Mbemba azali ko ya est-ce que asengi autorisation parce que yo na batu na yo au milobara ke président élu siko Mbemba azali ko ya est-ce que asengi autorisation pas na yo bien asengi pas ya président Félix Antoine Tshisekedi omoni ke makambo na yo ezali ko aboutir na rien et puis makambo na yo ezala ngo ba faux boule donc ezali ko laksa makambo na ndenge ezali ko laksa boye ezali ko laksa penza ko za politicien te omoni dernièrement ce soir au ba déclaration au fingi ministre français des affaires étrangères à coopération internationale parce que tant yaki na Kisasa donc pour ndenge asala ki ba déclaration tango ba élection bimaki akota ki ngo doute siko tango ya na Kisasa aki akutani na président Félix Tshisekedi ba sololi ba écoute na ba mbongo donc ba sololi ba monioto donc yo siko epesio motema likundu osala ba déclaration au fingier donc azali marionnette est-ce que ezali normal au moni ke ndenga zong selo réponse abi heureusement que aux politiciens heureusement que aux pouvoir té au finga donc ministre français batou marionnette parce que ayaki utala ote ou bien marionnette parce que a pesa ki aye suko ngana ebisio politique ezali que leloko loba a quelques jours après politique évolué à l'obi B parce que monaki ministre wana français à loba qui tombe le sobi mais amoni au fur et à mesure amoni que zandengwana te à se ressaisir aye ko loba siko makambo ifala loba mais yo motema likundu motema mabela yo donc olingaki le msuba ya ko taloba peso importance oza ko finga ministre bateau français omoni réponse à peso alobi que donc heureusement que oyebino politique te heureusement que mutu aboko ko zo pouvoir te osuki kaka na ministre français te okei lisusu ko finga autorité bateau américaine ambassadeur ya États-Unis na Kinshasa au fingier mais Martin Fayulu peut-être le plan ou quoi au fingier il y a répondre à lui heureusement que aux éducation à parents na hauteur donc ce ko na ba parents na hauteur donc parce que l'éducation s'acquiert dès le bas âge donc à lobby que aux éducation te ya ba parents na yo yango na ozali ko finga batu kaka boy donc Fayulu ozali ko mona ndenge bazali ko qualifier donc ozali politicien te Fayulu ozali ko s'apprendre na batu nyo surtout oyo bazo kipeote parce que président de la République azali moko président de la République azali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc Martin Fayulu moni makambo yo zo luka wana. O luka na France makambo. O luki na mboka na biso makambo. O komi ko luka na États-Unis. O yebi ke wana baza ba grande puissance.
Martin Fayulu mo en tant que carrière no kutu ya politique na ne bandité et aussi la kaka na place wana mais Martin Fayulu ressaisis-toi. Donc les 30 ndengi to yebi batu ba rolanda na bango yote parce que batu ba koki ko bebi sa date wana te na makamba buzoba. Donc Martin Fayulu donc boule na to yebi te peuple congolais nga nazali ko tuna bino bo yebi sanga boule Martin Fayulu ba yango na to comprendre que Martin Fayulu batu bazali ko mituna ke soki azali congolais ou pas. Donc vraiment peut-être le bateau parce que bande connaît peut-être mona bangote. Donc vraiment peuple congolais bo yebi ka 5 minutes avec César NGADI. Ezali cours, il y a éducation civique parce que Congolais a commis un civique, donc civisme, il faut zonga naba Congolais, donc amour à patrie, il faut zonga patriotisme, il faut zonga donc le lot vraiment to beta qui c'était kaka pour na boule Oyo FAYULU le 30 juin à l'obiki il faut akit sabato kozala benda bika donc tozali kozila tokotala yango après le 30 juin tokosala susu émission mususu il y a 5 minutes pour na yango donc on a commis presque à la fin il y a émission nangai boebika ndenge na lobaka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc avant na sous émission boebike base ndima ke ba remerciement ba mbote ekoki ko zangate donc nazali ko pesa mbote na Serge Palmi donc pire petit nanga penza ya parler Serge Palmi donc na bosanité Alain Malassi le roi lion. C'est la noblesse qui la lui oblige. Donc, allez malasi, bah, mbote a trop, donc, n'a repé sa mbote na petit nanga, lourd wadje, donc, à sa base, nanga pensa, y a pembeni, donc, son a tangi, lourd wadje, n'a retanga pe Igor Balox, n'a katia reine, y a Vanessa, ma solo, il y a 5 minutes avec César NGADI. Donc, n'a repé sa mbote, na maman moko, mo eto tanga kombone, zalagita, linga batanga kombone, ta benga le loto solo, lima, kasi na makamboka, azarana Pierre Fiti. Elle va se reconnaître, maman, vraiment. Tikalaka kana idée na wana ya makambo mboka vraiment et pesa kingai et sengo makasi bino soki bato bozali ko benga ngai et pesa ngai sengo nazalaka toujours liboso na bino rosuki sa na honorable Ziko Mayele na biye même cour constitutionnel et Koki Kolongo l'a été. Donc, honorable Ziko, donc, Bambo Théâtre de la part, il y a 5 minutes avec César NGADI. Donc, c'est la fin de ces 5 minutes avec César NGADI. Elle a été réalisée par Yalolo Swami. Cette émission a été réalisée par Yalolo Swami. Merci de l'avoir suivi. Donc, je reste toujours très friand de vos suggestions, observations, pourquoi pas critiques. N'hésitez pas à me les faire parvenir. Donc, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe toko manqué était à reçoit ma solo nambutu tona du kosi. À très bientôt. C'est la TV et il y a makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya la TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya la TV. La TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka c'est la TV. Bienvenue dans le monde de la TV. La TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Mote Bandeko, merci Ndebo Yamina la banda konabino. Tobanda désormais kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, là comme on a Jean-Paul Djamba, dans Naza Ndekonabino, dans Naza la poto depuis Bamboula et Belé, dans Nalongwa Kisasa, Nakolika na Kisasa, na Bandal, biso bana Bandal, Bandal Nalongwa na ya poto, Moussa Moussuna Salakate, Naza Kaka, Nabopito. Donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, mon thème à biso, ezali pompe, et un muscle, et à quand il kofi, mon thème à mon il kofi nae. Si koyo, mon thème à musala na moyanini, ko poussa, ko tindika makila propre, na ba misisa minene, la barrière. Diabète eza sécrété na moko ya eteni nzoto o babengi pancréas. Pancréas ou pancréas. Yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi
insuline. Musala insuline eza nini? Eza soki au lieu yango ezo réguler. Ezo tcha donc soki au lieu et sécréter et produire insuline pour équiter ça. To ya makambo etali AVC. AVC eza nini? Accident vasculaire cérébral. Bon, on va expliquer bien la mokuse. Ah, ezali accident oyo ekoya à tout moment. Eza brutal. Sikoyo V etali makambo ya vaisseau, ba vaisseau ezali ba artère, ba veine oyo eza na cerveau. Et puis C cérébral etali makambo etali cerveau, etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais sikoyo ba classifier en mode 2. Eza mibale. Eza AVC au babengi ischémique. Na AVC au babengi continue ka komosali na conseil. Quand ndé maman na bana ko lobana ngai na kitetela. Papa Dembaki de kama nyamase la dièse. Na bakisi na pondu. Kozala nzoto malamu edeki loso. Nyama mbisi na pondu. Merci. Lokuta mokili bandi na mwasi soki tozwi na bible depuis Adam na Eve nde nakosa moninga ezala mwasi basi bakosaka mibali te mwasi so akosi mobali soki ya mobali wana akosaka mwasi na ye verité ezalaka te yango mpe moto comprendre ke mobali akosaki yango mpe akosaka ye eloko etindaka biso mingi tokende libanda ezalaka na comportement ya mwasi lolenge nini mwasi azobombola ndako bareponse ya mabe ke basi mpe baza mpe mayele moko ya mabe oyo babengaka bamale mayele ya mabe basi bazalaka mpe mibali tobandi comprendre mayele ya mabe oyo basi bazalaka nango wana neti ye boso alobaka verité eske bakokosa ye te soki azokosa nga mpe nakokosa ye soki lokuta ekomokota na amour quelque part basi nde bamemaka makambo wana nga na mamaria te namoni lomo abongolangaka motema esimba te mpona nyonga basi mosusu mpe balingana bango kaka ke soki okosi ye andimi na ye so oyebisi mpe verité omona bone kondimi basi bakosaka mibali te mpona nini bango balingaka biso tokosaka bango mpo bango bakosaka biso yango tokosanaka surtout la clé boa originale n'a jamais décidé. Il y a la lore noire à la bouche étrangère de la presse congolaise. Non, c'est la mycolo. J'étais pété l'eau de l'eau. Pété l'eau de l'eau. On a pété l'amour des bars. Amour débat, dans le but peste l'eau de l'eau. Nakati amour débat, si j'ai ça ébélé, donc on s'accante dans vos abos lemba, on a lemba, bien pas bien de beaucoup lemba basije. Merci Mingina, mon patron, mon boss César NGADI depuis Paris, donc Zalayo Amsa les Osala Makitoko. Si je n'habite pas le cas d'amour débat, Ezanini et Nzambe Nangai. Papa,